lelo toye kotambola na kelke balabala ya commune ya Gombe. Perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili Bonjour, bonsoir, la communauté 3 Exemples Production TV. Bienvenue dans l'émission Nabiso Amokolo Lelo. Bokota, bokota. Vous s'abonner, vous partager, vous liker. Émission Nabiso ya Lelo. Toye kotambola na Gombe. À cadre, il y a qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui est fait. Ah ouais, tout ça na commune ya Gombe. Bana Gombe, Bozawa pi, Kabali Solo. Partagez le lien. Bokota, bokota. Tobandi, émission na biso mukola lelo awa na avenue clinique avenue clinique yango yo topesi mukongo na clinique kinoise na clinique ngaliema tozokende vers avenue Batetela na ngambo ya Batetela kuna ekomi avenue des ambassadeurs awa tozana Gombe bokota bokota quartier clinique ya Ngoyo Kabali Solo esa sango la moninga yesoyo yesu zonga na yo oluka baboye ya yesu yakana yo ipambole le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que awa tokomi na croisement
croisement batete la fontaine yango. Croisement batete la clinique des ambassadeurs. Sur le but des ambassadeurs yango wana na ngambu. Les ambassadeurs yango wana na ngambu. Ngambo yo clinique. Soki ozongi boye tozwi batete la soki okei na batete la tout droit boye okei boulevard tokozonga batete la te tokozonga arrêt batete la te kaka na carte ya kolakisa bino qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est fait. Tokosukela awa na avenue Pumbu bana Gombe bana Kalina Gombe na bino botika kala yango yo avenue Batetela yango yo okenda libanda ya mboka kala 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans oyebi lisusu ndenge epa na bino ekoma te quartier na bino ekoma te komela biso benga biso tokokende yo mpe omona epa na bino avenue Batetela yango oyo kaka ndenge touta koloba soki opusani mwa ndambu obimi nango boulevard du 30 juin okatisi ngambu okeye na quartier Batetela awa tokomi na croisement ya avenue Batetela Pumbu avenue Pumbu soki ozongi na droite na biso okei na Pumbu ti Uganda na Pumbu ti Uganda merci na babone na biso merci na yo moto nano s'abonner te mais olandaka biso lelo tolobi toye kotambola na Gombe kolakisa bino Gombe na bino kotika kala tozwi avenue Pumbu yango oyo tozokita nango vers avenue Uganda kaka na cadre ya qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est fait. Ovanda na avenue Pumbu obotama na avenue Pumbu okola na avenue Pumbu yango oyo kaba lisolo partager lien activer cloche ya notification ayo moto outi ko s'abonner oza na besoin de soutenir mosala tozosala komela biso benga biso soutien na yo ekozala bienvenue tozo avancer na vlog na biso ya mokolo lelo
Autorité de régulation et de contrôle des assurances. À droite na biso bana Gombe manifestez-vous. Lelo toye kotambola na quelques balabala ya commune à Gombe. Na gauche na biso ambassade ya Canada. À droite na biso Turquie. Ambassade ya Turquie yango wana à droite na biso. Quartier clinique commune ya Gombe. Avenue Pumbu Botika Kala. Oyebi lisusu ndenge ekoma te Pumbu yango oyo. Bokota. Beau s'abonner, beau partager, beau liker. Merci na abonné na biso nyonso. Na yo moto nano s'abonner te, tosengi yo pe o s'abonner. Activer cloche ya notification. Po ozangaka ba émission na biso te. Ovana na balabala Pumbu, kokola na Pumbu yango Pumbu Botika Kala. Oyebi lisusu ndenge ekoma te Pumbu yango oyo. Merci na abonné na biso, merci la communauté 3 Exemples Production TJ Mobimba. Merci na intérêt bozo accordé à ba émission na biso. Topesi mbote na papa Freddy Kalidi en Allemagne. Mbote na papa Paul Mafuta na Hollande. Mbote na papa Gervais Luboya na Royaume-Uni. Mbote na papa Guy Kalamabi à Boma Soda na maman Bijou Mabuta na Irlande. Toujours avancé. Tozo avancé na vlog na biso na mokolo lelo oyo toyi kotambola na Gombe. Gombe Botika Kala. Gombe yango oyo. Bokota.
Pour s'abonner, pour partager, pour liker. Toujours avancé dans l'avenue Pombo. Pombo yango oyo. Pombo botika kala. Oyebi susu ndenge ekoma te. 3 exemples production TV. Ekopesa bino opportunité bomona lisusu Pombo. Pombo yango oyo. Soki ozwi gauche na biso okei Rotana awa na croisement ya Uganda na avenue de la Justice tokozwa gauche te tozozwa droite avenue Uganda oyo ekomema biso a boulevard Tchachi côté à GLM, en face, on a vu un ministère à plan, ministère à plan, en face, on a vu ça. Kabali solo, partagez le lien. Mbote. Na papa Guy Mayala, na maman Marie-Louise, na Paris. On doit avancer. Ah, déjà na Uganda. Avenue Uganda botika kala. Oyebi susu ndenge ekoma te. Avenue Uganda yango oyo. Tozokende vers GLM. Kabali solo. Partagez le lien. Kinshasa na bino, Gombe na bino motika kala. Omona lisusu ndenge ekoma. Kenda libanda ya mboka kala. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Oyebi lisusu ndenge ekoma te. Ekopesa yo opportunité. Omona ngo lisusu. Toujours avancé na Uganda. Na bandeko na biso oyo bazwi biso na katikati. Émission na biso ya mokolo ya lelo. Tobandaki yango na avenue Clinique. Na quartier Clinique. Non loin ya Galerie La Fontaine. Tokoti batete là. Tokoti Pombo. Ah, tu na Uganda. Tu na Uganda. Oh, que mon habitant na Tchachi. Merci. Abino nyonso.
Gombe na bino botika kala. Gombe yango yo. Tozo avancer na vlog na biso. Kaka pona kolakisa bino. Kinshasa botika kala. Moyo lisusu ndenge ekoma te. Tozo avancer na avenue Uganda. Lisu me koma nango perfectionné. Makambo tobo ya kilobi. Ekomi autorisé ya. Ah, masula kobangola kamotema ye. Merci la communauté 3 Hectares Production TV Mobimba pour notre soutien à bino. Olanda Kabiso. Rosa a besoin de soutenir Abisso. Numéro Nabiso, Yangwana est affiché. Ben Abisso. Comme l'Abisso. Soutien à eux et à la bienvenue. Bana Kinshasa. Bana Mokili Mobimba. Toujours avancé. Na vlog na biso mokolo lelo. Kabali solo. Partager lien. Toloki déjà barrière moko la GLM. Donc une deuxième barrière. GLM oyo. Accès nango. Ezalaka permis te. Ya boko komona. Zo kende GLM. Alors, nous avons la deuxième barrière. Deuxième barrière, on va de franchir. Place barrière et Zalaka. Uganda. Yangoyo. Avenue Uganda. Yangoyo. Esukeli awa. GLM yangwana. GLM yangwana na gauche na biso. Toujours avancé. GLM yangwana. Kabali solo. Partager le lien. Avenue clinique yangoy. Autre bandelaki. Ceux qui aux yeux droite na biso. Aux ongi vers clinique quinoise vers La Fontaine. Toujours avancé. Toujours avancé. Na vlog na biso. Kabali solo.
partager le lien. Awa toza na GLM oyo boyebaka GLM tozokende church. Kabali solo, partager lien. Kinshasa botika kala. Kinshasa yango lo. Awa tobimi GLM. Awa toza na barrière, place barrière ezalaka. Tozo avancer maintenant vers Fleuve Congo Hôtel. Gauche na biso ambassade ya Suisse. Yango yo awa. À gauche na biso ambassade ya Suisse. À droite à biso couvent à ma sœur franciscaine missionnaire de Marie. À gauche na biso Fleuve Congo Hôtel yango wana. Fleuve Congo Hôtel yango wana. Merci à la communauté 3 Hectares Production TV. Merci à papa Paul Mafuta pour notre soutien. Merci à papa Frédéric Kalidia. Awa deuxième barrière yango. Place deuxième barrière ezalaka. GLM. Tobimi GLM sikoyo. Tozokende vers Grand Hôtel. Fleuve Congo Hôtel yango yo na gauche na biso. Yango bako Congo na yango. Toujours avancé. Bokota. Beau s'abonner, beau partager, beau liker, Kabali solo. Partager lien. Ah, tozongi chachi, Fleuve Congo Hôtel yango. Merci à papa Gervais Luboya na Royaume-Uni. Merci à pasteur Riben Ngombo Kafuti depuis Canada. Merci à bandeko na biso nyonso oyo balandaka biso oyo bapesa biso confiance. Toza besoin na soutien na bino. Awa tozongi boulevard Chachi. Boulevard Chachi ya Ngoyo. Chachi botika kala. Oyebi susu ndenge ekoma te. Chachi ya Ngoyo. Kabali solo.
Partagez le lien. Ministère des Finances. À droite, Nabiso, Pullman et Angoy. À droite, Nabiso. Ok, na les bandes à Mboka. Kala 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Voyez, les sous Dengue boulevard Tchachi et Komaté. Boulevard Tchachi Yangoyo. Merci na confiance, Bopesa Bisso. Merci na Balandunion sur 3 exemples Production TV. Tozo Koba. Tozo Koba. Na vlog na biso ya mokolo lelo. Kabali solo. Partagez le lien. Merci na papa Agostino Luvangadio na mama Cathy Luvangadio na Paris. Na gauche na biso Faden House yangwana. Faden House yangwana na gauche na biso. Le président Martin Fayulu. Les eaux avancées. Na Tchachi. Tchachi Yangoyo. Boulevard Tchachi Botika Kala. Ceux qui toquent tout droit. Toquent vers Mausolée. Un palais de la nation. Peut-être que tu as la Tchachi plus tard. Et tu as battu là. Tu as battu là. Oyo. Et comme ma bicho. Uvira. Batete là yango yo. Yongi awa batete là. Pullman yango yo na droite na biso. Après Pullman atmosphère. Atmosphère yango na. On a un grand hôtel. Kinshasa. Awa na croisement ya boulevard Tchachi. Na batete là. Tozongi avenue batete là yango yo. Bisika to bandelaki. Donc on continue na batete là te. Kabali solo. Partagez le lien. Tozui Uvira. Totiki batete là. Tozui Uvira. Uvira yango. Merci na bino nyonso, merci. Andenge bozolanda biso.
Tolobi lelo toye Gombe. Toya kolakisa bino Gombe na bino botika kala. Okenda libanda ya mboka 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, oyebi lisusu ndenge Gombe ekoma te. Okozala pe osali kaka 1 mois ya pamba. Oyebi lisusu ndenge Gombe ekoma te. Gombe yango oyo. Kabali solo. Ah, toza na quartier clinique. Bana Gombe, Bana Congo, partout dans le monde. Congo na bino, Kinshasa na bino botika kala. Yango yo. Tozo avancer na avenue Uvira. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Merci na intérêt bozo accordé na ba vidéo na biso. Merci na Mpombato de Tukin Thierry Chako Mokoko. Na France, Patrick Bokolo Mpela. Mpela ya ba Patrick na France. Merci na bino nyonso. Balani na biso. Merci na papa Guy Kalamabi Aboma Soda na mama Bijou Mabuta à Irlande. Papa Paul Mafuta na Hollande. Merci beaucoup. Ndenge ozo soutenir biso na mosala tozo sala. Tozo avancer na avenue Uvira awa na quartier clinique. Avenue Uvira botika kala. Yango yo. Bokota, bokota. Beau s'abonner, beau partager, beau liker. Merci na papa Freddy Kalidia en Allemagne. Kinshasa na bino. Botika kala yango yo. Oyo eza image réelle ya mokolo ya lelo dimanche 7 septembre 2025 avenue Uvira yango yo Kabali solo. Partagez le lien. Avenue Uvira, et ça, moko ya avenue parallèle. Parallèle, il y a boulevard Tchachi. Yango, poto la Sabino yango, totiki Tchachi.
kaka ndenge tolobaka na systeme ya Santo Toma na ndenge ya Bukavu na Bukakukila avenue Uvira yango oyo. Merci na intérêt oyo bo accordaka na ba vlog na biso na ba émission na biso. Merci na ba partage, merci na ba like. Tosengi na yo moto nano s'abonner te, yo pe s'abonner, activer cloche ya notification po ozangaka ba vidéo na biso te. Merci na ba abonné à 3 Exa Production TV partout où vous vous trouvez. Merci na soutien na bino moral na ndenge bozo benga na ndenge bozo partager na ndenge bozo commenter. 3 Exa Production TV eza moko ya ba chaîne ya découverte tomipesa mosala ya kolakisa bino Kinshasa na bino botika kala. À cadre à qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui est fait. Totiki avenue Uvira. Tozui avenue Zomontolo oyo ekomema biso na centre financier soki boye fleuve Tchachi fleuve centre financier Kabali solo. Partagez le lien. Pesa sango da moninga. 3 Exa Production TV à côté vidéo à Sika. 3 Exa Production TV azalaki na Gombelelo. Merci. Na babone na biso. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Balabala zongotolo yango oyo. Zongotolo ezo mema biso vers place de l'indépendance, na rond-point de l'indépendance, rond-point oyo à liboso ya mi palais de la justice, liboso ya Athénée de la Gombe. Merci. Ndenge bozo la biso. Merci na intérêt bozo accordé. Kinshasa yango oyo Kinshasa botika kala. Kinshasa yango oyo
Kinshasa botika kala. Balabala Zongotolo. Balabala Zongotolo yango. Gombe na Gombe, lelo Gombe na Gombe. 3 Exa Production TV. Toye kotambola lelo na Gombe. Pona kolakisa bino Gombe na bino botika kala. Boye bisusu ndenge ekoma te Gombe yango oyo. Toujours avancé na vlog na biso awa to comme na centre financier yango oyo. Awa na avenue Zongotolo yango oyo. Centre financier awa to na nenga sima Kabali solo. Partagez lien. Trois Exa Production TV. Gombe na Gombe. Na cadre ya qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui est fait. Toye kolakisa bino Gombe. Gombe botika kala. Gombe ya ngoyo. Gombe ya ngoyo. Na droite na biso concession ya Athénée Royal de Canela, Athénée de la Gombe pour le moment. Awa tozana rond-point de l'indépendance. Liboso ya centre financier. Liboso ya centre financier. Liboso ya palais de justice. Athénée de la Gombe. À droite na biso oyo comment institut de la Gombe. Awa toza na place de l'indépendance. Place de l'indépendance. Yango oyo awa na palais de Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que
Merci na abonné na biso, merci na yo moto nano s'abonner te, mais o landaka biso. Awa toza na avenue des ambassadeurs, tozo kende vers Père Boka. Palais de justice ezalaka entre Pumbu alabala Pumbu na avenue des ambassadeurs. Awa toza liboso ya palais de justice. Tozo avancer na vlog na biso. Vlog na biso ya ngoyo. Soki ok tout droit ozongi boulevard, ozongi avenue de la justice. Awa toza na croisement ya Père Boka na avenue des ambassadeurs. Palais de justice yango wana. Avenue Père Boka yango yo. Soki tokei tout droit. Tozongi vers place des évolués. Place des évolués eza na croisement ya Kisangani. Avenue Kisangani na avenue Père Boka. Tokokende nanu kuna te. Toza nanu awa na place de l'indépendance liboso ya centre financier. Ministère ya affaires étrangères yango yo à droite na biso. Gombe botika kala yango yo. Kabali solo. Partagez le lien. Vidéo na biso mukolo lelo. Toko sukisela ngo na mausolée. Centre financier yango yo awa tozokita sikoyo vers mausolée musée. Qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui est fait, à vous de juger. Tolakisaka bino ba commune périphérique. Lelo toye kolakisa bino pe Gombe. Nini bomoni? Constat nini bosali? Otie la biso yango na commentaire. Kinshasa na bino botika kala. Gombe na bino botika kala Gombe yango yo. Tozokende vers Palais de la Nation. Na mausolée ya musée Laurent Désiré Kabila, notre ancien président.
Kaba, Lisolo, partagez le lien. Alors, tout ça, dans entrée principale, il y a le ministère des Affaires étrangères. Entrée principale, il y a place de l'Indépendance, numéro 1. Bokota, Bokota. Beau s'abonner, beau partager, beau liker. Kaka ndenge tolobaka TV za radio te. Kaka na système ya Santutoma. Ndenge ya Bukamona, Bukakukwila. Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui se fait de ce côté en matière de salubrité? À vous de juger. Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui est fait en termes de voirie? À vous de juger. À gauche, Nabiso, ministère de l'Environnement et Développement durable. Tozokoba. Tozokoba na vlog Nabiso. Ya mukolo lelo. Tobandaka pe tosilisaka na biso. Okei na droite na biso, okei na centre interdiocésain. Bureau ya Senko ezalaka kuna na droite na biso. Na droite na biso awa Banque centrale du Congo. BCC. Na gauche na biso toza na ministère ya fonction publique yango yo. Ministère ya fonction publique yango wana tozokoba tolongwe place de l'Indépendance. Tozozonga boulevard Tchachi. Kaka na système ya Santutoma. Na ndenge ya Bukamona, Bukakukwila. TV eza nango radio te. Topesi mbote na papa Sano Akilas Lumemo. Koéquipier na biso ya mokolo na mokolo. Topesi mbote na Tantine Masamba. Topesi mbote na Zoé Ntsumbi. Géry, président, na soutien. Merci na bino nyonso balandi na biso. Bisika bozwami mokili mobimba. Na yo moto nano osabone te me olandaka biso. Osengi yo pe osabone. Activer cloche ya notification po ozangaka ba video na biso te. Na yo moto osimbami na motema po encourager biso na mosala tozo sala ya kolakisa bino Kinshasa na bino botika kala. Numéro na biso yango wana eza affiché. Benga biso komela biso lisungi na yo ekozala bienvenue. Tozokende petit à petit vers la fin ya émission na biso ya mokolo lelo. Soki osepeli nango
Pesa merci na communauté 3 Exa Production TV Mobimba. Merci na papa Freddy Kalidia en Allemagne. Merci na papa Paul Mafuta na Hollande. Merci na papa Gervais Luboya na Royaume-Uni. Merci na Mpombato de Tuki Thierry Chako Mokoko. Merci na papa Guy Mayala. Merci na bino nyonso na ndenge bolandaki biso petit à petit tozokende vers la fin ya émission na biso ya mokolo ya lelo. À droite na biso Banque centrale du Congo yango wana. Banque centrale du Congo. Merci parce que bozalaki ebele ya kolanda biso mokolo ya lelo. Tokomi boulevard Tchati, palais de la nation, mausolée ya feu musée Laurent Désiré Kabila. Ye bisika émission na biso ya mokolo ya lelo esukeli. Soki nkolo Yesu azongi te tokutani mbala nsima na video mosusu.